Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Triste nouvelle bandeko, makambo moko ya pasi makasi, makambo yo esalinga pasi bandeko, ezo sala pasi komona makambo ya mabe oyo ekomeli baby la donja bandeko, eza pasi makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment naye na moi sangomoko eza ya bien te. Eza na ya bien te bandeko. Yango en tout cas toye lelo po to sala to solo la biso nyonso makambo oyo ekomeli surtout star na biso ya kitoko, star na biso ya munene, mama ya balova chou ba o balela lova chou, makambo moko ya pasi. Avant to kota na makambo na biso na osenga na batu o nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, en tout cas je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous, cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et que sala biso oyo tolobaka vraiment chaque jour tokos makasi. Bandeko makambo ya lelo eza ya bien te. Eza ya bien te bandeko, yango na osenga na bino nyonso kandenge ezalaka, surtout balova chou nyonso. Bozwa vraiment bakiti bo vanda. Bandeko bozwa bakiti bo vanda na boy nanga ke no tango na bando landa émission yango na kweyaki, tango na bando landa émission yango soki ekindaki boye, soki tension ekitaki, soki tension emataki te. Bozwa bakiti bandeko, bozwa mwa mai, mwa jus na yo, mwa sucré na yo. Soki nini olingi omela yo moko kaka o penza e kalmaka tension na yo. Otie pembeni, tia mwa banguba, mwa ba biscuit kote mosusu ozoliaka, ozomelaka, ozolanda pe émission komona pe tension ekozala nango bien. Bandeko makambo lelo eza makambo moko esalaki nga pasi na motema. Nayokaki makambo depuis tongo ya lelo. Bayeko yebisa biso ke non, yango ndenge eza boye baby liboma ekoti. Bandeko en tout cas, tellement baby aza parmi ba star to ba comédienne na biso oyo na lingaka mingi. Na boya ki nanga kondima. Na tuna ki kandenge ezalaka source d'information na biso. Alobi ezaka ba kimère tozoyo kame photo kota penza na mozindo to yoka nini ezoleka. Bandeko yango nazalaki nanga pressé te ya koya epa na bino pona koyebisa bino ke no ya ceci ya cela. Na vanda ki kimia. Tika ba pokwa oyo bandeko na yeko zo appel mosusu ya source d'information ba yeko yebisa biso ke non na minute oyo baby azali susu yete. Dépression elieye pas possible. Elieye otolobaka pas possible. Batu mosusu kutu ba okanisa ke ezali boma. Bandeko tango na yokaki en tout cas na yokaki pasi makasi na motema. Kotala age ya baby la donja. Aza mwana muke na babiloko ya bongo eosala pasi. Tala kaka ya pas longtemps uti kozonga kutu kamba kuna mutu nyonso eza surtout bakimbangwisi bakenda kuna pona ba prière na bango. Soki mutu za na prière olingi okota penza na muzindo, olingi ozwa solution na problème na yo, ebele ya batu bakotaka vrai bakendaka kamba batu ya kimbangu bakie kuna basambeli tango baozonga bamoko bango moko kutu baloba ke no bazonga kana ba solution. Kozonga ya baby la donja. Dépression pas possible.
dépression bato mosusu bakoki koloba ke non eza ka liboma bandeko eza dépression elie ye na niveau moko insupportable esalaki nga pasi vraiment na motema bandeko komona bebila donja na bamakambo wana nyonso tu bato mosusu bakomi koloba non eza mpona mobali tellement ke ye alingaki grâce luzolo mingi déception ya grâce luzolo ndenge aboyaki ye to ndenge bakabwanaki yango ye kosala ye donc bakokanisa wana ebele basurménage ebele yango lelo ye kobimisa badépression wana nyonso parce que dépression ezalaka nde stress soki moto aza na makambo ebele azokoka lisusu kogere yango te azokoka lisusu kogere yango te bandeko esalaka dépression wana omona moto akomi kosala biloko neti moto moko aliboma akomi kosala biloko moko eza lisusu normal te donc makambo eza ebele stress elie ye penza makasi azokoka lisusu te ezala bongo bandeko esalaki nga pasi soki dépression oyo euti vraiment na nzela ka ndenge balobi bato ebele balobi euti na nzela ya bolingo en tout cas je ne condamne pas bebila donja mutu o penza asi akota na makambo ya bolingo a comprendre makambo na lingi na loba bolingo oyo elelisaka bato soki osolingi mutu surtout soki yo penza olingaki mutu omoni mutu wana akomi kotriche omoni mutu wana akomi peut-être na mobali mosusu to na mwasi mosusu bandeko esalaka pasi moko pas possible esalaka pasi siko pasi wana eza na bato mosusu omona akoki ko supporter na stress wana mais bato mosusu bakoka na bango te yango omona mutu mosusu alobi na miboma kaka na sala soki nini bato ebele omona kotika na biloko ya bongo bato mosusu sikoyo bakendaka na ba dépression ya bongo dépression wana bato nyonso bakomi kokanisa ke no eza liboma esalaka pasi makasi parce que toyokaki audio o bebe alobaki omoni biso basi mosusu okomona olingi mobali tellement que omoni ye akomi peut-être kolinga mwasi mosusu to mobali wana lobi ke ngana yo na moni ke kosimba na yo te mais yo zaka na bolingo tolingaka vraiment to bimisa kanda moko olobi ke non mobali kutu na lingaki ye te mais na motema oyebi ke mobali openza na lingaki ye ezala bongo surtout nous les bantou to monaka peut-être pas ya mindele soki alingi yo ata batu baza koloba ngo ko prononcer yango ke te na okoka te na lingaka yo nazolinga yo kaka mais biso les bantou tellement eza vi na biso eza ndenge ba créer biso donc moyen to lobaka biloko ya bongo biso basi ezala te au moins mobali akoki koloba ta batu baza aloba neka ke na lingi yo je t'aime toujours et je t'aimerai toujours mais avec nous les femmes c'est pas le cas la plupart à basi tolobaka na biso te ata soki olingi mobali ata soki motema ezobeta ata soki motema ezoréclame ezos'enflamme tokokaka na biso te tellement soni wana et puis biso tomonaka neti tabu mwasi ayebisa mobali ke alingi ye eza na sens te donc ezala bongo sikoyo soki vraiment dépression oyo yaki na nzela ya bolingo ka ndenge toyebi biso nyonso ke non bebila donja azaki mobali azaki mwasi plutôt ya grâce luzolo et ye penza na bolingo en tout cas eza ya pasi makasi eza vraiment ya pasi surtout pour na balova chou tellement balova chou balela mingi grâce luzolo na bebila donja balinga bango mingi makasi balova chou kutu mingi babanda na bango ko espérer ka que non bao mibale bao balana et du coup makambo ka ndenge kendaki ezongaki ebele abatukutu babando benga ba mosusu ko tindela biso ba message pona nini bakabwani pona nini boye donc moi makambo kilikili mais bango mibale nde bayebaka na bango ba vérité nyonso bayebi na bango ba vérité nyonso eza pasi esalaki nga pasi bandeko na minute yango na osenga na balova chou nyonso tu en tout cas bino moko boyebi déjà makambo yo
tambola na ba raison nyonso pas possible et otambola ke no baby la donja be ba beli liboma eza liboma te bandeko eza dépression wana euti nde na stress ebele stress mal géré donc a koki lisusu ko gérer yango te ekomi ebele yango esaleli ye ba dépression wana eza liboma te bato ebele déjà bazoloba ke eza liboma nango te na sengi na balova shu nyonso ba o nyonso balingaka baby la donja ba o nyonso basepelaka na baby la donja. En tout cas c'est le moment toyebi ke mutu na mutu aza na croyance na ye aza na place oyo asambelaka botiaka ye na ba prière nzambe alola apesa ye kimia surtout na motema parce que pour ça na biso nyonso eza komona baby azonga na ye en bonne santé ebele ya bato balela baby la donja ebele ya bato balingaka ye mingi makasi parce que na minute déjà toloba grâce luzola kendaki Dubai luna mienza ke France grâce luzola za na Dubai donc makambo eza kaka kili bandeko makambo komi mwa pasi botia baby la donja na ba prière na minute batu nyonso bakoloba o nyonso balingi o nyonso vraiment balingi batu bakofinga bakoloba bino moko boyebi na ba réseaux sociaux mutu nyonso ayaka na makambo na ye mais na minute oyo balova shu nyonso tokangaka matoi totia baby la donja na ba prière mosusu soki oza na numéro ya téléphone na ye et que ozo benga zo yamba yo te en tout cas comprendre dépression ezala eloko moko ya facilité eza kutu na bato mosusu bakoka lisusu ko se contrôler te omona komi ko finga yo bengi bosolola na bino bien mais omoni akomi ko finga yo to ko répondre yo ndenge moko boye eza ya bien te. En tout cas bozala na mitema minene tango obenga donc osa tandra kana nyonso kutunga na conseil na bato mosusu soki omoni na yo ke na kokoka na ye nanga te soit otindi ata message ekosunga kaka ekosimba nango kaka na système moko ya bien makasi makambo bolingo bandeko ezalaka bongo makambo bolingo ezaka bongo mosusu omona yo mwasi oza mwasi moko pose makasi oza penza mwasi moko pose oza na biloko nyonso oyo esenga ilaka vraiment mwasi azala nango beauté oza mwasi ya beauté oza mwasi ya forme oza mwasi moko soki olati mutu nyonso alobi wow mwasi moko propre yebi kolamba yebi kosala makambo nyonso osambela nzambe apesa yo je m'excuse mobali moko ya bien mais pion ozwi ka mobali moko boye aye kaka ye mission na ezaka ba aventure ye mission na eza kaka soki nini donc ba rêve oza nango yaza nango ti yango mona mbasi mosusu akomi ko souffrir tellement mwasi alingi mobali na mutema na nyonso mais mobali azata kuna te mobali aza na présenter na bolingo na bango batu mosusu eza bongo donc ba déception etambolaka kili surtout babolingo lelo bandeko ekomi mwa pasi parce que eza na batu mosusu omona bolingani zoka ya koti na vi na yo po na intérêt kandenge batu mosusu balobaka soki lelo batu baye koyeba grâce luzolo c'est grâce à baby la donja wana batu balobaka ngate soki lelo grâce luzolo a voyagé c'était grâce ya baby la donja ba connaissance ya baby la donja batu nde balobaka bongo surtout balova chou balobaka bongo ke batu ebele baye koyeba grâce luzolo c'était grâce ya baby la donja parce que baby la donja déjà ayebana kikala tango baye kokotisa ba makambo na bango ya ba love story nde eyaki kosala ki batu pe bakomaki kolinga grâce luzolo bakomi kosepela pe na ye ba connaissance ya baby la donja ye kokota pe epa ya grâce luzolo ebele ya batu balobaka bongo sikoyo makambo ya relation amoureuse na bango bandeko en tout cas nga na boya kananga kota na makambo ya batu parce que ebela batu balobaka ke non biso misala na biso zalaka ke songi et pourtant biso tozala wana pona ke songi te biso toyaka awa kopesa bino ba information to sala ba analyse tozalaka neti ba intermédiaire mais ebela batu ya batu vraiment ba benga ka biso ka ba songi siko na minute to kota na makambo na bango ya bolingo
makambo ya bolingo ebele ya bato toyebaki biso nyonso ke non grâce luzolo balinganaka na baby tomona yango ata na bainterview oyo bainvite nini grâce luzolo parce que soki mwasi to mobali aza ya yo te na baémission koki jamais koloba te ke non mwasi oyo aza mwasi nanga jamais to mobali oyo aza mobali nanga jamais soki bozala bacamarade na baémission koloba ka clair ke non mutu oyo azalaka na camarade nanga mais na bainterview presque nyonso ya grâce luzolo abandai ko confirmer ka ke non baby la donja azalaka mwasi na ye et puis mwana na bango ya liboso bakobota ekozala grâce bi ye moko kutu nda bandolo baka bongo et du coup toye koyoka ba audio ya baby ke non bazalaka mwasi na mobali te ye kutu aza na mobali na ye libala na ye kufaki ka pona ba makambo oyo ba makambo moko ebele kilikili et du coup toye koyoka silence pas possible toye komona ka muke grâce luzolo na luna muke grâce luzolo na luna to mona kata photo ya baby la donja na grâce luzolo okomona ngote ezaki ka luna na grâce luzolo sikoyo awa na minute oyo baby la donja auti kamba na kokota kin kouta kamba bande kutu natalaki video na ye c'était avant-hier donc bazaki na kamba wana ba makambo nyonso ka ndenge ezokendaka azaki na ye bien ka kozongo ya zongi mbala moko na ba dépression siko toyebi te dépression oyo ezaka makambo bolingo to dépression oyo ekoti ye na makambo mosusu toyebi te mais source d'information na biso azo confirmer biso ke non euti na makambo ya bolingo mais bandeko mosusu soki boza pe na ba information mosusu ka ndenge ezalaka botiela biso na ba commentaire parce que na minute oyo ebele ya bato bakoya ya na ba commentaire na biso na bango ke non eza boye botia comme ça toyeba biso nyonso ka ndenge ezalaka na mwa système ya bien mais makambo oyo ya dépression eza makambo oyo eza vrai eza sûr aza liboma te eza makambo ya dépression bandeko eza vraiment des dépression sikoyo problème eza ke dépression wana to stress wana euti nde na makambo ya bolingo na bango to makambo wana euta na makambo susu parce que toza batu c'est vrai tokoki kolobelaka makambo bolingo mais ye pe aza mutu aza pe na ba projet na ye batu mosusu omona peut-être bando tia na ye mbongo na ye quelque part akuti boye mbongo nyonso eza te basi bayibi peut-être ba million bandeko wana nyonso to epesaka stress moko pas possible yango vraiment tolingi na biso ko conclure penza te ke non eza dépression euti na bolingo te toyebi te toza penza sur te yango ka ba commentaire na bino ekosunga pe batu mosusu mais soki pe ba confirmer biso na source d'information na biso ka ndenge ezalaka en tout cas mona biso tokoya vraiment kolobela mingi pona grâce luzolo soki réellement makambo oyo dépression oyo euti nde na bolingo bandeko mona biso tokoya penza mingi kolobela grâce luzolo donc prière na biso ezaki dépression oyo eutata na makambo susu comme ça to sauter na biso page eza pasi bandeko makambo eza pasi botia baby la donja na ba prière bosambela pona ye to intercéder bandeko pona ye bato mafinga bino bomesani kofinga ka bato en tout cas na minute na osenga na bino bostoper na ne bifinga bifinga bandeko parce que makambo yo ekomi kokende somo makasi makambo ekomi pasi baby la donja dépression makambo moko ya pasi osala pasi na motema bandeko esalaki nga pasi tango na yokaki na tongo wana tamba bando informer nga que non baby la donja liboma na lobi ezaka ba biloba baby la donja liboma tango ka source d'information eko confirmer que non dépression ici est lié pas possible bandeko yango na lobaki te na ko partager na balova show o balela grâce luzolo balela plutôt baby la donja
wana natali nanu mama Ani azalaka na États-Unis ya loba en tout cas nga na grâce et na baby wana mutu na biso na minute oyo je suis sûr que soki ayoki likambo oyo mama Ani en tout cas akosepela te akoyoka motema pasi eza pasi bandeko eza vraiment pasi Baby Ladonja azalaka mwasi moko kitoko mwasi moko ya respect Baby Ladonja jamais okomona ye na ba réseaux sociaux azofinga bato azolobela bato boye jamais mwasi moko social makasi petite sœur de plusieurs mwasi moko azalaka na respect moko pas possible a respectaka bato a respectaka mikolo a respectaka pe bana mike yo komona eteke neti bato mosusu muke ba réseaux sociaux asalaki émission na interview boye babengaki ete ku toujours moko na se rappeler bakendo salela ye télé surprise na butu bandeko azaki na robe de nuit na ye sans ko se gêner que non naloba soki ndenge nini caméra te aseki na ye kaka yango ebele bato balobaka ke non tolingaka koseka ya nini ya Baby Ladonja ye koseka aseki na lobi eza télé surprise na osala ndeni mbokota na bino na ndako bomu na ndako nanga en tout cas une femme accueillante mais to mona na bato mosusu combien ndaki ko agir combien kutu balakisaki ki impolitesse na bango envers ba journaliste mais avec elle c'était pas le cas kutu alataki na fleur na ye na mutu mais bato mosusu peut-être akoma ko paniquer que réseaux sociaux koloba mais ye jamais à l'aise très à l'aise même wana penza de Baby Ladonja mwasi moko azalaka humble de nature mwasi moko azana ba qualité ebele gana lobaka ngo chaque jour Baby Ladonja aza mwasi ya libala aza penza mwasi ya libala parce que aza mwasi oyo azana ba qualité ebele mobali wa kobala ye en tout cas na vie na ye mobimba ko regretter te je sais que mutu nyonso to azalaka na ba défaut na ye azalaka na moi quand ndenge ezalaka mais toza basi bato mosusu otali ye ka boye na koloba na osolola na ye o comprendre que non oyo aza penza mwasi a mérité penza mobali moko ya bien o akolinga ya kopesa ye penza bolingo ye pe akolakisa ye que non je suis la maman wana penza de Baby Ladonja. En tout cas, la famille, chers Bouchou, chers abonnés, chers connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode de ce soir. Émission Nabiso Zokota Boutou Makasi. Pour ça, la partage et tambola. Les lovachou, pour ça, la vraiment partage. Na système moko ya bien. Bon, tiens, peu ba commentaire nabino. Kandenge ezalaka. Ego sunga biso mingi makasi. Bye bye la famille et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.